yakomona pe kosimba yo nakondima nanga batela motema na ngai tolobile bokoki etikali moke osonga toyembozana oyo moto akoki kosala te nazoka yo te est-ce que tu peux le dire autre fois oh papa na maman bakosala jamais alléluia quand on s'en va est-ce que là-bas aussi ça peut aller oh yo fiancé na yo akosala jamais alléluia est-ce qu'on peut le dire tous ensemble au gouvernement qu'on akosala kate oh natatoni na loyemo oh jalisabe Yahweh Yahweh tombola tombola wow alléluia alléluia et topika lelo sala mituna mitunana mituna mitunana mituna mitunana corona bondeli osambenanga fomola fomola akanemozo fomola wana tikali kolombe fomomela yo fomotopika lelo yo sala mituna mituna manga mituna on attend la Jésus on va ensemble allez one two si ça y est, go! Allez, go! Et mon cousin a Yahweh. Samba bomboye. Atelema, telema, telema. Telema, non, nous, telema. Papa, telema, non, nous. Jésus, telema, non, nous. Coletta, quoi, y'a le loyo. Atomona, mon nene. Sangala, meya. Le. Yesu, telema, telema. Wow! Papa, telema, non, nous. Elle en met agir. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Elle en met guitare. Attends, mon komboka. Elle en met cuissa. Mon Dieu, mon Dieu. Elle en met agir. Attends, mon komboka. Elle en met chouka. Zambiwani. Elle en met loaku. Koutou, 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 koutou. Yes, l'homme. Entre l'homme. Yes, l'homme. L'homme. Allez, tozo bine la nani awe. Tozo kumisa nani ongo. Tozo yembe la nani awe. Milolo na yo ya nani awe. Milolo ya nani ye. Asala nini bona yo. Mokonzi asala nini bona yo. Ala yango to memeli ye louange yo. To memeli ye louange yo. To memeli ye louange yo. Simba quelque chose dans le bobo Simba. Simba quelque chose, Simba. Voilà, 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 voilà. Hey. C'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai. Kinshasa, c'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai. Milolo na yo ya nane. Asala nini bona yo. Mokonzi asala nini bona yo. Ya yeso zala bona yo. Allez, to memeli ye louange yo. To memeli ye louange yo.
Hey. Mon Dieu. Levez le main. Sauf. Allez, l'homme de Papa. Papa. On y va. Go. Le bon Dieu. Hey. Wow! Lale! C'est ça! Salaboy, c'est ça! Comme ça, c'est ça! C'est ça! On est sur tout ça! C'est ça! Alors, on y va! Oh, dansez! Allez, bougez! Faites la yémi lolo! Kinshasa, est-ce que vous êtes là? Nazo Kayote, le roi Jésus, le roi des rois, on y va. Jésus, come on. Nazo Kayote, encore. Encore. Balancez. Allez, balancez. Hey, balancez. Allez, pepa. Nene to zobina boyes que zama be. Allez, nene to Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Qu'on peut avoir l'impression que Milolo n'a pas mikete. Est-ce qu'on commence à dire lolo likolo? Kinshasa, est-ce que vous êtes là? Kinshasa, est-ce que tu allé? Kinshasa, est-ce que tu allé? S'il vous plaît. J'aimerais. Ok. Pesanga matoi na yo. Merci. Yoka. Nalingi nyonso zela. Me yokanga nanu, na yoki yo yokanga. Nalingi nyonso elekana kimia. S'il vous plaît, bipa ezwami yo. Sala effort. Que nyonso elekana kimia. Kino tokende kosile ça. Est-ce que ça boye? Merci. Ok. Merci. Yoka. Kinshasa, j'aimerais vous demander une faveur. Cela est fort, Royo Kanga, s'il te plaît. Ce qui te yokanite, moyen de avancer aux alatés. Yokanga, merci. Yoka d'abord. Yoka. Zela. Kinshasa, j'aimerais vous demander une faveur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas aller très loin avec cette célébration parce que j'ai comme une charge dans mon cœur que j'aimerais aujourd'hui, devant le Seigneur, devant le ciel et devant vous tous qui représentez le peuple congolais ce jour ici au stade de Martyrs, vous demander une faveur et déposer en même temps cette charge. Bisogno sotoyebi
que c'est depuis 2018, 2019, 2020, 21 et 22, même il y a une semaine, beaucoup de choses ont été dites sur moi, sur ma personne. Ebele, il y a solo, Misusupe, Nazoye Bate, mais où est un problème? Ça, c'est pas un problème. Mais parce que Ebele Nabino Bozala choqué par une vidéo, par une parole, par une phrase, j'aimerais aujourd'hui, devant l'église réunie, vous demander pardon. J'aimerais aller même à genoux devant le Seigneur, demander pardon. Pour tout ce qui t'a choqué d'une manière comme d'une autre. Vrai ou pas faux, ça n'est pas le problème. Je demande pardon. Est-ce que Kinshasa, est-ce que Bolimbi Singai? Église, est-ce que Bolimbi Singai? Nasina Limbi Saekala. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Pourtant c'est Jésus, Jésus. Il est le roi. Tu es fort. Il est le roi. Il est le roi. Ce soir, il est le roi. J'ai. Wow. Est-ce qu'on roule au bango? Ezali Kambangolu, Ezali Kambangolu, Nasingolu Nami. Hello! Hallelujah, 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 hallelujah. Menina kokina pesa na yo makonzi, makonzi na hallelujah. Kinshasa to beteli Yesu milolo. Hallelujah, hallelujah. Wow. Oh, tombera la boca di colo. Voilà. Kaka ne motomboli wana. Tika Yesu mona ona poko lelo. Pere bazala kamalati babenda kabango bakufa lobi. Lelo bazambo sante pona Yesu yo. Misusu bazala kaba célibataire lelo bazo mabala ya malonga. Yo moninga sosola ezangolwe. Bamini bazala kabi komba bafika kabango bamela milanga. Tala lelo bakoma mama pasa. Beta molono zamba peso ba mapasa taba. Hallelujah, hallelujah. Bele basala kabi komba finga kabango bakombo botate. Talalo bakomata mama pasa. E bele basala kababola le loba koma ba patron ba patron. Yo moninga sosola eza kolue.
Pele bazangi zamba sepeli ya sala yongolu ya ofende. Yoki bae bazanga ngote. Yango tolobi Yesu azamalamu. Yesu azamalamu. Tobolo boko likolo. Déclare, déclare. Hier atonda bolino. Alléluia. Alléluia. Yezambe yakoyemba. 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 Ale tobeti milolo. Wow. Ale bakisa milolo. Yeah. Azalite namonate oya lekiyo Yesu kolo Yesu okolo nangi na mona mama kolo likolo kolo azalite azalite na yo kate izambe na ngai izambe oyo izambe na bomoye na koko kamilolo wow! Nene kotuta tembe na uyoyo ozali osala misala ye monana na miso ya bato nasoka yo te bawa mikanisaki elombe suka liboso ya Israela wana yeka azalite na yokate oya lekiyo Yesu wow likolo na se misala ya lilo koto yobinaka wapi obushaka wapi esa ale obinaka wapi wow ale batomayele balanda kimozoko kombona Yesu batomayele balanda kimozoko kombona Yesu moke na maboko mama na ye soka ne mokozi bebe moke na maboko mama na ye soka ne mokozi pero kama jina lisa kola Isaya akozala mabikisi kama makiolo bamembaki malasi pakana malasi kuma melo ya bongina la kumu wana na pate na yokate oya leki wow tombona maboko likolo na yokate aleki Jésus na makasi Jésus soki ya bango kaza mokonzi ya biso mokonzi na bakonzi mon Dieu soki ya bango akenda mopembo ya majambo zana bomoye soki ya bango asalaka te ya biso tobeteli ya milolo ale tucheze betana numololo on y va sikanga ina netola tobana boko likolo sikanga ina netola yo 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 sikanga ina netola yo. Est-ce qu'on peut tomber la main comme il va l'écolo? 1, 2, 3, 4. Tobona koyemba mo kelibike la mote pasa tu boya tota kola yali boso wasan zambe yami bale ya zamokozi yami sato waza papa yami neira la kate yami tano waza nyoso ya sisa zabo moi ya seta za yawe ya wito Elohim ya 9 El Shaddai ya 10 Adonai 11 Jehovah Jireh ya 12 Jehovah Shalom ya 13 Elkana. Wow! Wow! Amen, amen.
l'élément caché, le lion de Juda, l'étoile du matin, soleil de la justice, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, rotika la kanenzaza, konaseko, libela zaniza, nayokate, oya leki oya sunanguya, namonate, aleki Jésus na makasi, wow, aninga pona Yesu na ngai, tombola mosabili kolo, azali seye moko, azali seye moko, azali moko, azali moko, azali seye moko, azali seye moko. Allez, célébrer, 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 célébrer. Kinshasa Milolo. Portugais, Salaboy, 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 Salaboy. Allez, pépele, 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 pépele. Pépele, 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 pépele. Pépele, 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 pépele. Allez, pépele, 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 pépele. Allez, Osaya, Yese, Ezosila, Deo, Yamana, Yese, Ezosila, Deo, Osaya, Yese, Ezosila, Deo, Yamana, Yese, Kiruna, Lul. Nason Kayote, Tomanela, allez, pépele, 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 pépele. Pépele, 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 pépele. Allez, pépele, 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 pépele. Allez, pépele, pépele, pépele. Wow! Allez, Osaya, Yese, Osina, Deo, Yamana, Yese, Ezosina, Deo, Osaya, Yese, Ezosina, Deo, Yamana, Yese, Kiruna, Luna. Batikayo, Batikayo, Betela Yesu Milolo. Obina kawapi. Nalogete, analogete, tokomisa chama nalogete, analogete, komisa Jésus nalogete, analogete. Betela Yesu Milolo, eya na butu, eya na moi, na kobangelo komo kote. Tozana Yesu, elombe na bitumba, alonga Satana, alonga Fenokili, yende mopanga Sans position, sans position, sans position. mabalogi, Nikolo Senaye, Nalingi na mwana mutinyo sur la stade. Position, position, sans position. Est-ce que basoda Yesu bazali awa? Soki bazali balobi yo. Allez marquer les pas, allez marquer les pas. Allez marquer, allez marquer les pas. Allez marquer les pas, marquer les pas. Allez marquer les pas, allez marquer les pas. Marquer les pas. Allez marquer les pas, allez marquer les pas. Et y'a na butu, et y'a na moi, na kobangelo komo kote. Tozana Yesu, elombe na bitumba, alonga Satana, alonga Fenokili, Position. yende mopanga Wapi basoda Yesu, baza wapi? mabalogi, Nikolo Senaye, Oza makasha tutotolo. atamala masabiko yebaye, Oh, lokona ye uta wapi? Wow!
Kinshasa, est-ce que ça va? On dirait dans un Kinshasa, ça va? Koto, on va réagir. Koto. Kinshasa, ça va? Est-ce que ça va être moyen de poser ensemble? Pourquoi les lois? C'est dans un tournoi de sous. Est-ce que ça va être moyen de poser ensemble? Pourquoi les lois? On dirait que je suis sauter, est-ce que ça va être moyen de ensemble? Pourquoi les lois? J'ai envie de dire à quelqu'un, Zambo Zoluka na poko lelo, azoluka peyo. Nanabi azoluka pe mutu moko na poko lelo. Soke zayo tombola ka loboko likolo, tombola bien, tombola. Eh mon Dieu. Hey. Nzamba sala yo bolamu na pokwa lelo yo. Mokonza sala yo bolamu na pokwa lelo yo. Soki eza yo tombola loboko likolo. Pesa Yesu ata mololo 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 mololo. Lelelelele. Wow! Oh mon Dieu. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe. Donne mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te o papa malamu oyebi olata mpasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano bayike na mbala moko e Yesu na ngai Nzambe nango oza wapi Zamba bomoi ekimelo basantu Jésus Yesu na ngai bizoli nange tangi oh Yesu nakomi na suka yo est-ce que ça n'a mutu moko ozoluka Nzambe azali awa? On va le faire ensemble. Oh Yesu bizoli etangi pasi na motema nakabali solongo na nani atana yebisi moto akokokoma te pasi na motema miso mote koma ndenge nini inaleli lokola yo wande na batnosa nani alingi nga alongolanga mpasi oyo naleli pamusanga maya miso Yesu mwana Nzambe tombola loboko Jésus nayebi Elinga ya basantu nyonso tombola mongongo loba yako motema ebonga seyo nayebi mokonzi nanga nayebi motema nanga reponance yo kolo neyebi Nzambe mosusu te olelele alleluya esalaka pasi na motema regulus omemaki yango Yesu mwana na Nzambe pikola oyo nyonso elelisaka Nzambe zala papa Kinshasa, est-ce qu'on peut faire ce culte ensemble?
On va chanter comme un seul homme. Nayebi Ozali Kolo. Motema Sikanzamba mona yo Sikanzamba simba yo Mokosina ngana yebi Ozali kolo 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 Motema nanga repona seyo Repona seyo Kolo Yonkolo Kolo oye solo kangai Rasina motemba wa Nekulus Ome maki yango Yesu mwana na zambe Nikola Hoyo nyoso Hoyo nyoso Helele lili sakanga Wow Il y a une prière. Il y a une prière qui monte dans mon cœur. Elle a la forme d'une mélodie. S'il te plaît. Nalingi nazalanda kisa pona bamingi. Elaka yo yabo santu elatangai. Comme le bon Nicolo, papa nazali se mwana sokoti kingai na kobeba yango nazali kosenga lusungi na yo papa nazali se mwana sokoti kingai na kobeba yango nazali kosenga Yahweh quelqu'un ce soir. Il nous fait faire du bien à quelqu'un ce soir. Si c'est toi, sois disponible. Oh Dieu. Yahweh. Yahweh. Est-ce que tu peux lever ta main? Désirer Dieu ce soir. Désire Dieu pour une dernière fois. Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Seigneur, c'est notre prière ce soir. J'aimerais t'inviter, toi qui es là, qui as soif de Dieu,
Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur dans ton cœur? Parle, parle. Je n'ai pas d'intention et de requête de prière, mais j'aimerais qu'ensemble nous fassions ce que la Bible nous dit. Faites toutes sortes de prières. Est-ce que tu m'as compris le Lucas Zambé? Est-ce que tu peux prier? Désire Dieu dans ton cœur, hein? Désire Dieu. Mais laisse-moi te dire que pendant que tu seras en train de prier, c'est pendant des moments comme ceci qu'il y a des mouvements spirituels qui se font. Nazo sepela na yo mutozo luka nzambe. Nazo sepela na yo mutozo na posa nzambe na pokwa lelo. Nazo sepela na yo muto kangi miso. Na moni mutozo tangisa mai na miso. Tika nzambo yeliawa amona yo. Et j'aimerais te dire, le Dieu qui te voit peut pouvoir. Alléluia. Alléluia. Nazo kamu pezo fula na pokwa lelo. Awa na stade de martyr. Eza na biloko muso ekufaki ekozonga na bomoi. Nakazaka oloba amen. Na beza na makambo muso ekufaki ezozonga lelo na bomoi. Oye kendaki tika ezongela yo lelo. Oye lalaki tika elamuka na pokwa lelo. Lilita etikalipo Masia eswa ekwi oyonyosa yanga ekufaki. Je ne sais pas ce qui était déjà mort dans ta vie. Je ne sais pas qui t'avait déjà enterré. Mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, quelque chose s'est fait. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ce soir, Dieu te fait du bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mis sur la maison mon ayo. Yo mutozo la tribune, mis sur la maison mon ayo. De la même manière, nayo mutozo liawa. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Lilita, etikali, oh lelele, oh lelele. Yeah, yes, oh yo nyoso, yangaye, yangaye, ezo se kwa lelo, elongo, Zamenangaye. Je prie ce soir que toi qui es malade, tu reçoives la guérison miracle de Dieu. Toi qui es triste, l'homme d'aba souci, si Kazamba consolé yo, n'a pas quoi l'élo. Toi qui as longtemps pleuré, si Kazamba pangusama ya miso na yo. Nazoka mwane tike moko, azolela na motema lobi, azanga papa, azanga mama, likolo, ozana papa, nabi likolo ozana papa. Nalobi likolo sana papa. Oyo nyosa yangaye ekuvaki esekwi elongo naye. Est-ce que tu crois le sous pour une dernière fois? Mais j'aimerais que tu les chantes de manière prophétique. Pendant que tu les fais, le ciel s'ouvre et Dieu te fait du bien. Est-ce qu'on s'apprête? Est-ce qu'on s'apprête? Est-ce qu'on s'apprête? Je dis est-ce qu'on s'apprête? Tombe la maboko likolo. Tombe la maboko likolo. Tika mu pepe na nzambe. E fula lelo na vie na yo. Tika nzamba zoyo na neya.
akomisa yo quelque part. Na lobiti kansamba zona putulu asokola yo pesa yo tina. Nengo zoba menwana esalemela peyo. Kotoyo nengo lobi amenwana esalemela peyo. Na lobi samba bangusa maya miso na yo. Mon Dieu. Reba bro sekayende reba. Hindereba bro sekandere ya mama mama. Eba baba sekayende reba. Yesu bayeli ora weye bayeli ngate bayeli Yesu bayeli Yesu bayeli Yesu Yesu bayeli bayeli papa bayeli Yabasa,
Lève tes deux mains, s'il te plaît. Et là-bas, ce soir, pas ta main. Tu peux lui parler, tu peux les toucher. Il t'entend. Mon Dieu. Massia, que soit servi. Azali susu. Nalili kateo. Tomo na maboko mibale likono. Oh, oh, oh. Rassure-toi que ça arrive au trône du Père ce soir. L'icolo. Madame Bondela, 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 Bondela. Bondela, Luca Zambe. Bondela, Bondela. Bondela, Bondela. Mata, Mata. Mata Jesus. Yeah. Lilita etikalipo olele masia eswa sepi oyo nyoso iyanga eku fakiri ezo sekwa est-ce que batu balobaka swahili bazali awa kaburi imebaki wazi, mfalme Yesu amefufuka, yangu yote ile ilikufa imefufuka pamoja. Est-ce que tout le monde parle de Chilou Bazalia? Lukita Lusala Washi Mukalege Yesu Mubika Yani Dionso Ebibi Voix
fouet. Est-ce que vous avez avec qui Congo Azaliao? Tombola maboko boy, tombola maboko. Tombola maboko. Écoute, je vais te demander pour ça la prière pour me pousser. Le banc 3 fois. Le banc Yesu nana posana yo. 2. Tobandeli. Il faut le banc ma casse. Tombola maboko likolo. Le banc Yesu nana posana yo. 2. 3. Betela Yesu maboko. Écoute, Yoka. Oyebi, tokoki kosangana boye te sans que nous n'ayons écouté une pensée de Dieu ce soir. Pendant quelques minutes, on n'a pas arrêté de vous dire que c'était au-delà d'un concert. C'était bien un culte. Alléluia. L'homme que je vais inviter, Kinshasa l'appelle affectueusement Papa Madjabou. Ce n'est rien d'autre que la personne du pasteur Roy Bondo. Alors qu'il avance, j'aimerais que tu l'accueilles avec de très bonnes acclamations. Merci papa. Que Dieu soit loué. On ne peut pas réunir un tel nombre sans élever le nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un crie avec moi, Jésus. Oh, tu ne le fais pas bien. Tu peux le faire mieux. Jésus est là ce soir. Jésus est la solution à nos problèmes. Jésus, c'est notre seul rempart. Jésus, c'est la meilleure chose que nous avons. Alors ce soir, je voudrais qu'on crie Jésus. 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 Je viens parler à une personne ce soir. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de Jésus. C'est lui-là même qui a transformé ma vie. Lorsque j'ai rencontré Jésus, il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Alors que le pasteur Mike s'échange, je prends 5 minutes de votre temps. Alléluia. Amen. Ma Bible me dit, dans Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, il y avait à Jéricho un homme appelé Zachée. Zachée, c'était un publicain, un homme de péché. Les gens autour de lui pouvaient l'appeler par son péché. Mais Jésus l'appelle par son nom. Alors ce soir, si les gens autour de toi t'appellent par ton péché, Jésus est venu t'appeler par ton nom. Jésus t'appelle par ton nom. Lorsque le monde voit en toi un drogué, Jésus voit en toi un serviteur. Lorsque le monde voit en toi une prostituée, Jésus voit en toi un outil qu'il va utiliser pour l'avancement du royaume. Jésus n'a pas besoin que tu arrêtes de fumer pour venir à lui. Jésus n'a pas besoin que tu sois propre pour venir à lui. Jésus, il veut que tu viennes à lui exactement comme tu es. Les gens appelaient Zachée voleur, mais Jésus lui a dit,
dit Zaché. kasi Yesu abengi ye Zaché. Les gens t'appellent de beaucoup de noms. Bato bazali kobenga bakombo mingi. Mais Jésus ce soir t'appelle de ton nom. Kasi Yesu na poko lelo azobenga na Jésus ce kombo na soir yo. t'appelle de ton nom. Yesu na kombo na poko lelo azobenga na Jésus kombo na veut yo. te rencontrer ce soir. Yesu alingi kokuta nao na poko lelo. Jésus veut faire une marche avec toi ce soir. Yesu alingi atambola elongo nao na poko lelo. Jésus veut être ton ami. Yesu alingi akoma moninga na yo. C'est lui qui va pleurer avec toi lorsque le monde va t'abandonner. Oya kolela elongo na yo tango mokili Il kosunga veut yo. être celui qui t'accompagne quand personne ne reste. Alingi azala wa kotambola na yo tango basusu Il bakotika veut yo. être celui qui apporte Alingi azala wa azali la komema solution à ton problème. eyano na makama na yo. Et il dit Pe alobi dans Apocalypse 3 verset 20, na buku emoniseli mokapo na misato matatala je tuku me mibale tiens à la porte, na telemi na ekuke je frappe. nazali kobeta. Celui qui entend le son de ma voix, Oyo azali koyoka koyula mongongo na ngai ouvre la porte, akofongola ekuke j'entrerai, nakokota je souperai avec lui nakolia elongo na ye et lui avec moi. mpe ye elongo na ngai. Ce même Jésus a dit à Zaché, Yesu wana kaka mpe alobi na Zache alors qu'il était sur l'arbre, ntango azalaki likolo ya nzete hâte-toi de descendre, kita na lombango car ce soir je vais demeurer dans ta maison. po ete na poko leo nakofanda na ndako na yo. Le Seigneur t'appelle et il te voit. nkolo azali kobenga yo mpe azomona yo. Peu importe où tu te trouves, ata wapi yo ozali komikuta il te connaît et il te voit. ayebi yo mpe azomona yo. Il veut faire une marche avec toi. alingi atambola elongo na yo. Il veut faire une marche avec toi. alingi atambola elongo na yo. Il veut faire une marche avec toi. alingi atambola elongo na yo. Bien-aimé, pour faire une marche avec toi, molingami mpo na kotambola elongo na yo. il veut que tu fasses quelque chose. alingi osala kaka eloko moko. Il veut que tu l'acceptes. tala te moto oyo aza pene na yo. Ce soir, ça peut être ton soir. na pokwa lelo ekoki kozala pokwa na yo. Ce soir, ça peut être ton soir de la rencontre. pokwa lelo ekoki kozala pokwa ya bokutani na yo. Alors, si tu es là et tu veux faire ce pas avec le Seigneur, na bongo soki oza olingi osala je bokutani na voudrais juste que tu Nkolo. lèves ta main là où tu es. nalingi otombola loboko na yo esika Et ozali. nous allons prier avec toi. mpe tokobondela elongo na yo. C'est une prière courte eza losambo ya mokuse que je mpenza vais faire avec toi. oyo nalingi kosala elongo na yo. Le salut, il est simple, lobiko ezalaka pete mais il n'est pas à bon marché. kasi etekamaka te. Jésus a déjà payé le prix, kasi yesu si afuta motuya. mais tout ce qu'il veut, kasi oyo alingi c'est que tu fasses juste yo osala kaka un pas vers lui. matambe moko epai na ye. Juste un pas vers lui. Lève ta main là où tu es si tu veux recevoir Jésus-Christ tombola loboko esika oyo ezali soki olingi oyamba yesu comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons prier avec toi. lokola nkolo mpe mobikisi na yo nalingi kobondela elongo na yo. Et je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. nalingi osala losambo oyo elongo na ngai. Répète après moi. zongela maloba nga na koloba. Seigneur Jésus, nkolo yesu aujourd'hui je viens à toi. lelo na ye epai na yo. Je reconnais que pendant longtemps, nasosoli ete batango mingi j'ai dirigé ma vie par moi-même, natambusa bomoi na nga ngai moko. faisant ce qui est bon à mes yeux. nazali kosala oyo ezalaki kosepelisa ngai. Aujourd'hui, je décide de t'ouvrir lelo nasepeli kofongola yo la bomoi na nga. porte de mon cœur. nasepeli kofongola yo kuke ya motema na Je ngai. te reçois comme mon Sauveur nayambi yo lokola mobikisi na et ngai mon Seigneur personnel. mpe nkolo na ngai moko. Prends en charge ma vie. kamata mokumba bomoi na ngai. Merci Seigneur. matondo nkolo Je suis sauvé. nabikisami. Mes péchés sont pardonnés. masumu na ngai elimbisami. Mon passé n'existe plus. lobi na ngai ya kala eza lisusu Je te. suis une nouvelle créature. nakomi ekelamu ya sika. J'ai la vie éternelle. nazwi bomoi ya seko. Je vais prier pour toi, Seigneur Dieu de gloire. yawe nzambe na nkembo. Jésus, maître de l'univers, créateur de toutes choses. yesu nkolo na molongo mpe mokeli ya makambo Je nyonso. vais emmener devant ton trône tes enfants na ye liboso na yo komemela yo bana na yo qui ont accepté de faire cette marche avec toi, oyo bandimi kotambola elongo na yo. qui veulent t'avoir comme leur Seigneur et Sauveur personnel. balingi kozwa yo lokola nkolo mpe mobikisi na bango Je te moko. prie au Père très saint de leur donner les capacités nécessaires dont ils ont besoin. nabondeli yo nkolo esa topesa bango makoki oyo esengeli. Baigne-les dans la piscine de ta grâce.
sokola bango na etima na yo ya ngolu. Je déclare une bénédiction sur leur vie. Na tatoli lipamboli na bomoi na bango. J'arrête le recommencement. Na kati kobandela Et ce qui est limité autrefois ne soit plus. o ezalaki mindelo tikino lelo zonga lisusu te. Merci, cher Saint-Esprit, Matondo molimo santu de toucher leur cœur, ya kosimba mitema na bango, de les transformer, ya kobongola yango, de faire eux des serviteurs, kokomisa bango des basali hommes qui s'élèveront pour toi. basi mibali bazali kosala mpo na yo. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu nous avons prié. nde tobondeli. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Betela Yesu Acclame maboko. pour Jésus. Betela Yesu Acclame maboko. pour Jésus. Betela Yesu Acclame maboko. pour Jésus. Betela Yesu maboko. Est-ce que le Congo, c'est notre pays? Kongo ezali mboka na biso. Je voudrais que nous puissions faire une autre prière pour le Congo. Nalingi tosala losambo mpo na mboka na biso. Chaque citoyen a besoin de vivre les délices de ce pays. Mofandi nyonso ya mboka esengeli abika matomba ya mboka oyo. Il n'y a que nous qui pouvons changer cela. Eza kaka biso nde tokoko bongola yango. Nous allons faire deux prières et je vais inviter Pasteur Nzouzi. Tokosala balosambo mbale pe na La kobengisa première mobate prière, c'est une prière de repentance collective. losambo ya yambo ezali losambo ya kombongwana. Et la seconde, Pe ya mibale c'est que chacun d'entre nous va bénir le Congo. ezali moto nyonso kati na biso akopambola mboka na biso. Que les richesses du Congo profitent aux Congolais. Bomengo ya mboka oyo ezala mpo na bana mboka. Alléluia. Amen. Alléluia. Tosenga kite tobotama ba Congolais. Zambende asali biso ba Congolais. Amen. Zambende apesi biso ce grand et ce beau pays avec beaucoup de richesses. Nalinge pa yo zali tobon de l'ensemble. To poussa de pa na Nzambe biso liboso to senga Nzambe bolimbisi. Peut-être na maloba na biso tolobeki ya mabe pona Congo ou peut-être na ndenge na biso ya kotambola pona Congo. Tozali kobondela ensemble. Bible yebisi biso si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tozobondela ensemble. Nzamba limbisa biso petit peuple. Nzamba limbisa bakambi na biso. Nzamba limbisa moko na moko congolais. Oya posaki acte. Oya bibisaki liloba. Oya pesaki nzambe lokumu te. Mpe epesaki bongo nzela epai na satana. Epai ozali tombola loboko tobondeli nzambe. Yawe topusani epai na yo. Tozana bosenga na yo nkolo. Yo ndopesi biso ekolo oyo. Toponaki te kasi na mawa na yo nzambe pe na ngolu na yo osali biso ba Congolais, non seulement des simples Congolais mais avec un Congo oyo etondu na bozwi. Nzambe topesi yo merci toye kozongisa mitema na biso ami na biso nkolo epai na yo nyonso oyo tolobaki nyonso oyo biso tosalaki oyo epesaki yo lokumu te contre notre beau et Congo. Zambe tosengi bolimbisi na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Sikoyo tobondeli po topambola Congo. Loba maloba ya bien po na Congo. Oyo biso tokoloba na nzela ya kondima yango nde Nzambe akokokisa. Tobondeli nkolo loba maloba ya bien po na mboka na biso. Ezali mboka na biso oyo nkolo apesi biso. Epai yo zali tombola loboko pambola Congo tobondeli Nzambe. Yawe merci posali biso Congolais topamboli kombo na Yesu Masiya na Congo. Tozali koba être comme ta parole le dit, il y a un temps pour tout. Tango ya kolela ezali tango pe ya koseka ezali. Tozana kondima te Yawe na bomoi ozali kopambola mboka na biso. Topamboli mboka na biso. Topamboli bakambi na mboka na biso. Topamboli Congolais moko na moko epai ya zwami. Topamboli kolo makanisi ya kitoko pona mboka na biso. Topamboli kolo baibasa na mpose ya malamu pona mboka na biso.
Na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Nalingi na sukisa. Nalingi na sukisa. Tobondela po na église ya Congo. Tozali bandimi. Tozali balingomba. Epai yo zali. Bondela po l'église ya Congo. Nzambe asala biso ngolu. Abata la église na biso. Bondela po na basali. Oyo Nzambe aponi atomboli po na Congo. Totambwisama. Lolenge Nzambe alingi. Bondela po na Congo, po na église ya Congo. Nzambe akumba biso vers ezali le vrai projet, la félicité céleste. Tobondeli kolo Nzambe merci. Tobondeli po na lingomba na Congo. Lingomba oyo yo pesi biso. Nzambe sunga basali nyonso oyo poni na Congo. Nzambe sunga basali na yo. Totambwisama na mission oyo pesi biso. Mission ya kozala sentinelle po ya kobondela afin que l'église du Congo ezala partenaire pour notre pays. Nzambe pambola lingomba na yo. Batela lingomba. Ya motema na ngai na boka mokole na vipe bona ngai tala ndenge na fongoli robine ya masa joli ebongo na sopa maloba mpaka malasie naloba nyonso saleli ngai olongisanga mongu na satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni papa yesi pete nyonso ezalaki makasi okamwisa ngai ndenge omesana kokamwisa papa nanga nasala effort te yesu nzambe naboti nasali effort te ngai nakoma mwana nzambe na makasi ya nzoto te okomisanga mosali nafuta lomeya te o nyonso wana yesu nzambe na ngai bolingo na yo tobola loboko likolo tobola loboko likolo go mawa na yo yawe nanga nzambe na ngombo yo yo bolingo nde kombo na yo bolingo nde yo mpona ngai yesu makokanisa sali yango na nkozala bongo yawe yawe nanga abana miso ayo bonangaye mawana yo papa nyonso ya yo ekomia elongelongelongelonga esengo na yo akimia ozali ekomia olamu na yo mawana yo onanga ye nyonso ya yo ekomi yanga elonga na yo ekomi yanga esengo na yo namoni yango yesu kimia ozali ekomi yanga ye bolamu ya nzambe nasimbi yango yesu bolingo na yo namoni yango betela yesu mololo ya reconnaissance bolingo ya nzambe tosimbi yango bolamu na yo
ekomi ngai nkembo na yo ekomi ngai. Merci Sandra, Dieu te bénisse. Alléluia. Salam. Écoutez, Kinshasa, n'a pas Sabino, merci. Bande kwa Libanda, Baïba Libanda. Heureusement que Madjabou Gospel a prévu des écrans. Bande Gopé Padana Sima, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux ce soir. Nous avons la présence des pères parmi nous. J'aimerais dire un grand merci. Est-ce que vous avez que papa évêque il est où mon papa? Merci beaucoup papa évêque, merci. Il est là? Mon papa, merci beaucoup. Merci. Merci mon papa, merci d'être venu nous encourager. Papa évêque. Voilà. Merci mon papa, vous l'imaginez parce que ça nous fait. Merci. J'aimerais dire merci à un de mes invités, apôtre Augustin Mouimpe. Est-ce qu'il est là? Oh, papa, venez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Papa Augustin Mouimpe, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Bon apôtre, merci. Est-ce que vous avez vu que le pasteur de la foi peut aller à Ah, tu es bien. CFC va aller à pasteur de la foi, venez, venez. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci les hommes de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Comme on va gagner en temps, merci beaucoup. Betelaye Somaboko pour papa Henri Moulaja, papa Franck Moulaja. Betelaye Somaboko pour maman Micheline Chabani. Betelaye Somaboko. Bon, ça va, là, oui. Parce que tout le monde s'appelle dans soirée lelo. Le bon merci. Merci. Oh, dans ce côté. Le bon merci. Merci. Et aux autres, le bon bien. Le bon matana. Le bon what en anglais. Thank you. Thank you. Yoka. Yoka. On me fait savoir que papa Patrice nous nous sommes Père Zaliao. Betelaye Somaboko Makas. Est-ce qu'il est là? Hey, mon président. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le bel merci. Merci. J'aimerais de manière particulière dire merci à une personne, sinon deux, mais elles font une unité. Stade de Martyr Royo, il y a plusieurs années, Tongatoya Awa. Mais je ne crois pas que ça allait se faire de cette manière. Alléluia. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et pendant ce moment, il s'est choisi un couple. Aidez-moi à dire merci au Seigneur pour ce merveilleux couple. Je parle du couple Bondo. Papa Roy et maman Mariam. Maman et papa, venez s'il vous plaît. Please, venez. Non, 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 venez. J'ai vraiment besoin de vous. S'il vous plaît, papa et maman, venez. Venez, 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 venez. Papa et maman, venez, venez, venez. Kinshasa, j'aimerais entendre un maximum de bruit.
Betela Yesu maboko pona mamoyo na papoyo. Avancez, avancez encore, avancez encore. Mon papa, venez, avancez encore. Papa Roy, avancez. Merci. Est-ce que Shaddai est là? Je vais inviter mon enfant. Shaddai, viens. Viens, Shaddai. Mais Betela Yesu maboko pona Shaddai. Aide-moi à donner cette fleur-là, Papa Roy et Maman Mariam. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Zion est là aussi. Zion est là. Allez, Zion, dis là-bas, dis. Ok. Tous dans la série à merci. On me fait savoir que Yangia Mamakanda Weranson a Zalipiawa. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne me dérange rien, j'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a Zalipiawa. On me fait savoir qu'héritier Watana bébé a Zalipiawa. Mon frère Fali m'a dit il est empêché, il est en Europe, mais pour sa disponibilité, Betela Yesu fait ma beaucoup. Voilà. Le bon Isusu, merci. Le bon merci. Le bon matin. Et toi, ça qui dit là. Yangiama, j'aimerais vous saluer. Venez, venez, grand frère, venez. Ça ne gêne rien, venez, sentez-vous à l'aise. Et là, et là. Oh, Betela Yesu m'a beaucoup pour la coulouture. Que Dieu vous bénisse. Maître Ninja. Alinga loba, napesi aloba. 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 Ok. Maboko makasi pona pasteur na biso. Lelo tozo confirmer yango ke pasteur Mike Kalambai akoti na cour de grand. Lelo toende honorer Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors tobetela Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai nalingaka nzembo moko kolo Yesu yo mwana ya Nzambe. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Trouvez-moi une place. Trouvez-moi une place. Loba Matondo. Betela Yesu milolo. Kinshasa milolo. Relancez que c'est. Mon Dieu.
nazoluka ba reconnaissant baetopesa na nzambe matondo nazoluka ba reconnaissant baetoloba na nzambe matondo nini yango tozala ngo na mokilo ya se euti na nzambe te me mabomoi mituka mapango molato mipembo ya ofele nde nazondimaka azalaka elembo ngolue nani wana azondimaka azalaka mobangolo nzambe atombolata mosabi tomona ye toke gayoyo ale matondo wow biso nyonso toloba matondo ale awana Kinshasa topesi matondo ale biso nyonso tobakiseli matondo ale kuna na gratin matondo ale music mon Dieu que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas le nier, oh Jésus, tu m'as fait du bien. Comment ne pas dire merci à celui qui est pour moi. Alors voici ma reconnaissance pour tout le bienfait. Seigneur, reçois. Wow, Zambé avance la révélé. Oh, alalalala, Zambé avance la révélé. La corrélation d'expérience que tout colombatero. Nasi tout kaboy, promotion. Bayamana mati ba niveau et comme il va changer la vie. Allez, la mati dimanche. La mati dimension et comme il va changer la vie. Bisognoso, tu pesa matondo. Ale kunana suka, pakisa matondo. Ale totombolies, matondo. Tokai, oh lo 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 lo. Sali bola muevele. Sali bola muevele. Eso sali bola muevele. Thank you, Papa. Sali amigo, decidele lo come me la matondo kabaninga kibakuna vifo kapeso matondo yesu yobakuninga mafuta masika kalili susu ala wololololo no 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 masia kumamelele tomola 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 ale masia kumamelele ale masia kumamelele tomama 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 kumamelele tomama 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 kumamelele ale masia kumamelele milolo milolo
Yesu Milolo. Yoka. Nalina la kisonze mbomoko. Toma na sabrikolo, toma na sabrikolo. Toma na boko. Yemsa banguna nyoso 0, 0, 0. Le bas 0. Tenazo kate le bas 0. Tolo baboy. C'est simple. Est-ce que Tomeka? Et ça va na banzemo mususu. Pourquoi improviser on va la poko lelo? Toma na sabo 0. Tolo baboy. Ba échoué, banguna ba échoué. Ba échoué, banguna ba échoué. Ba échoué, banguna ba échoué. Voilà, Tomeka. On va l'ensemble. Tout le monde, start Mobimba. On prend la torche, prends la torche. Prends la torche, album. Il y a le téléphone d'ailleurs, prends la. Oh, allumez la lumière, voilà. Start Mobimba, allumez la lumière, voilà. Allumez la lumière. Je vais entendre tout qui te sent chanter. Va échouer, go. Va échouer. Va échouer, Banguna va échouer, va échouer, Banguna va échouer, va échouer, yeah. Oh, il en a ma fille qui ça crie de partout, ça pique comme Billy. Il voulait me voir fini, mais je t'évite. Faut t'en mater, c'est Dieu qui m'a béni. Tous ceux qui m'attaquent, ils sont dans le crabe, tu sais le voir la claque. Ma complot n'a pas bon, c'est touli, solo, rabaki, sinon c'est poli. Et tous ceux qui t'attaquent, ils sont dans le crabe, tu sais le voir la claque. Barabaki yoko balate, barabaki yoko botate, barabaki yoko simbate, barabaki yoko bongate, barabaki yoko voyagete, barabaki yoko matate, barabaki yoko bigate, barabaki yoko bongate, barabaki yoko simbate. Esini, ane tabaki yoki na bamo, mayele na bamo ya mape, tabaki yoki na bamo, bilagani na bamo ya mape, ane tabaki yoki na bamo. Tout le monde va échouer. Mais je t'ai dit, faut t'arrêter, c'est Dieu qui m'a béni. Mais à tous ceux qui t'attaquent, ils sont genre le trac, c'est les hommes la claque. Pas comprendre, pas bon, c'est touli, solo, abaki, sinon c'est poli. Tous ceux qui t'attaquent, ils sont genre le trac, c'est les hommes la claque. Alors, qui est pour ma latte. T'es n'en cassade. N'en cassade. Balobaki yoko balate, balobaki yoko simbate, balobaki yoko bongate. Siko, yoka, balobaki martyre ezate, martyre la moi. Tombola loboko likolo. Est-ce que na vie na yo osobeta Satan bata? Tombola loboko. Tango osobeta mbata, loba tata. Sard mobima loba tata. Beta emisatu loba tata. Beta 4 mbata tata. Skopolo baboy. Et tous ceux qui t'attaquent, ils ont genre le trac. Tu sais, ils ont la claque. Tata. Oh, bêta un bâtard. Et tous ceux qui t'attaquent, ils ont genre le trac. Tu sais, ils ont la claque. Tata. Bêta un bâtard. Et tous ceux qui t'attaquent, ils ont genre le trac. Tu sais, ils ont la claque. Yemba. Bah, jouer.
Olobinini, olobinini. Olobinini. Nalingi tobine la zambe sikoyo. Parce que mutu moko serre ceinture. Serre ceinture, serre ceinture. Kinshasa milolo. Oh, yazali zambe. Wow. Oh, yazali. Wow. Milolo, milolo. Ale, yokabise mwalola. Abise mwalola. Lola toko kende. Lola toko pie. Ofandi na bisika. Oyele. Kina nikolo. Ofandi na bisika. Ofandi na bisika.
Vita, vita, maboko masantu. Vita
l'omnivore comme ça. Allez, vite la mokosi, 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 et vite ce manianga, vite la yéla, vite la mokosi, maman Micheline, vite la yéla, vite la mokosi, allez, vite la mokosi, vite la mokosi. J'aimerais dire merci à toutes les délégations venues de partout. Je dis merci aux différentes délégations de l'Europe, de Paris, la France en général, de Bruxelles, la Belgique. Merci honorable Patricia Mouipé. Dieu te bénisse. Je disais merci aux délégations. Merci à la délégation du Canada en général. Les États-Unis sont également à Kinshasa. Dallas, vous êtes à Kinshasa. Papa Roger et Maman Aline, Mamba, Dieu vous bénisse. Yes. Et on me fait savoir que New York, Washington est là également. Merci à Maman Lydie, merci à Papa Claude, toutes les délégations de Lubumbashi est là. Bujima est là ce soir. Pasteur Carlos Barouti, merci beaucoup. Mon frère et ami, merci. S'il vous plaît, Tobi Mamalembe, on ne se bouscule pas, s'il vous plaît. Mati Kalombo, Lubumbashi à Kinshasa. S'il vous plaît, on ne se bouscule pas en sortant. Rassurez-vous que tout se passe dans l'ordre et dans la quiétude, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Toti Canada, s'il vous plaît. Oh là là. Chile Chelou. Évitez cette bousculade. Allez, pourquoi tu ne danses pas, et puis pas chaud, et puis dans la jambe, pas sortir, il n'y a pas de l'autre qui va comme ça. C'est le chaud. Bien-aimés, sortons en ordre, s'il vous plaît. Sikaloboko. Bien-aimés, sortons en ordre, s'il vous plaît. On évite les bousculades. C'est beaucoup de pété. Le pasteur Mike l'a déjà dit. Nous vous disons merci à vous tous d'avoir participé à Explo Célébration. Mais nous avons commencé avec la prière. Je vais inviter le pasteur David Aeka à recommander notre retour entre les mains du Seigneur, que nous retournions dans nos maisons sainement. Nzambe topesi yo botondi. Tobandaki na yo elongo. Awa tozosilisa pe na yo nkolo. Merci pour le moment kitoko oyo tolekisi etika oyo. Nzambe awa tozokite stade de martyr. Batela biso nkolo. Kimia na yo ezala na biso. Tozwa batransport na kimia. Tokoma pe na kimia. Oya mungu na sata na mosika na biso na kombo na Yesu. Loboko na yo etambusa moko na moko kolongwa na ye awa kino na ndako na ye. Nzambe zwa na yo lokumu mpo na nyonso biso nyonso tolobi amen. Bandeko tobima na